Mbote bonjour na bino batkozuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui. Ezui ezali bongo branche moko to tena chaîne de libération Océan du Congo et pas auto ka bongo Congo mani et pas auto pansaka to sasaka to bela ka moto papa le moloto ekita ezike sa misala nyonso ya balokia ye ko Congo et pas oyo to analysaka ensemble et pas auto concertisaka to mobilisaka to sensibilisaka to sala ka bongo et pas patriotique et pas auto longola ka peuple congolais la bolema et pas auto chaka tolo na nzete po ete to benga yango malamu et pas auto sala ka mosala ya Jean Baptiste et pas auto ka bomba sinzeli ko betaka mbela ndenge to betaka mikolo ete tango zali mabitu telema bongo to mundele ko wa biso et pas auto telema ferme fidèle ko la baku ki apona kozala ka le CFA ya République démocratique du Congo et pas auto mokundula ka maloba nkoko na biso le laboratoire ko loba na biso béché fouiller ne laisser ni place que la main repasse ezui la montée religieuse popo ezui comme la bongo équipé pour la tena États-Unis d'Amérique ezui comme la bongo mana ngala kunya do ngala États-Unis d'Amérique ezui et comme la bongo yanga mokonzi na Angleterre na mboka les grands professeurs Achille Mave na mulonga na Mireille Mave na mboka ya Big Daniel Ngenda na mosina bana nzamba pambola bino Clovis Tamutunga nzamba lekala ko pambola yo Mireille na Canada na mboka ya Jolie Kiyedi na leki na yo na mboka ya Clovis Tamutunga nzambe apambola bino penza ezui comme la bomba maman missionnaire na place 30D na mboka nita baba il faut que moto pe bakoka lumumba jeneta lotake pour makane ko to bokela lo kunde fam pekato kilame ezui comme le bona akene ezui et comme la bino bonso ba maman moto mojali moto mozima mite assalamu alaikum na mama ja wape ba misima na biso bonso bisika bozana South Africa na mboka ya Gilo mpinga pe na no mpinga gipe merveille kitoko pe ba mapasa papa la mama nzambe apambola bino to ali bongo na posa na bino ba ikongomani to ali bongo na posa na bino ba mama ya moto mojali bisika biso ezwa mebino ba ikongomani to telema to bundele kolo abiso mokolo mo lelo to ali bobeli na minute 15 o ba pesi biso na kabu ya l'homme puissant na régime obimba pona ko moloba peto ko loba bobeli lo lenge to loba kalipasa nga ino ya c'est entre live na mboka ya papa Alfred na mama Clarisse que Dieu vous bénisse papa Michael na mama Célestine Nzambe apambola bino na France vraiment yangai de Bruno mon mère de Bruno mon mère l'Autriche que Dieu vous bénisse on a vraiment yangai pour Allah krabe miso partager kabunda kapenze tumba ako kende ako tambola likambo ya Océan du Congo pe molobeli yango Océan de la presse congolaise merci encore pour la ligue makana qui prisonnier de Jésus to yebi ke Nzambe to kolonga lo sambo la biso ya liete Nzamba pesa biso makasa batela biso afungola ba polote po ete biso to yebala ko kende liboso pambate to ali ko bunde tumba we sengeli to bunda yango pe na misolo ka to ko bianza ndenge to lobaka esengeli to bunde yango pe santé za la malamu yango to kolela bobele na bino ba oya biso boye bakapela kosunga biso pambate ko vanda bosali bongo pasi bosala ka loko équipe pour la tenenga sala ka États-Unis d'Amérique mana ngala kunya dolanga bande ko la biso boinde bosala pe lokola mona mère de Brino ali ko kapso na pas cité bande ko langa botele to bunde tumba ya République démocratique du Congo adololanga na Suisse mama dolona Suisse boli bon bayike ba mama ya Suisse botelema bozela kato se abetaka polote la biloka se bino moko bozaka na makanisi lokwa ba mama missionnaire tango soki koki balobi moninga sepela lokwa mananga itoloba nini na République démocratique du Congo katanga ekoinda mikolo o mileki ba soda ba telemi balobi biso ba coup d'état na bino o bozwa ko posaka ke koloba ete mona mboka Félix Antoine Tshilombo akokende entre la vie et la mort entre la vie ou la mort mon mboka Félix Antoine Tshilombo akosala boye biso tolobi toyebi makambo wana te misolo me biso me umeli pona nini Félix akote kamboka et puis alingi te bayi mapinga babika malamu Félix abomi bayi mapinga na tina yeta biso di ba mapinga ba se décourager ba mapinga ba ko bunde tombate ba ko repisser ba rwandais te ba ko sala bobele ko vanda yango ano moni bayi mapinga balobi lokola yo lobi boye biso to kotalisa oke bato yo kotinda ba mapinga muso batele misa biso to ko bomana kabuya mima biso na kata to déclarer gouvernement na biso boye so ma guerre biso to sima manduki biso so silaki biso so zonga boye biso di to banga bilote biso to sima manduki bio fa de se bokene na bilote bokende botika so bokende bosi service nous to kufa ha na ko tabino la kati
batia biso na kaka tomona tokobeta bagasi mpena tokobetelaka bagasi tokobomanaka towa toala posa mbongo toala posa mbongo toala posa mbongo basi na so bakasufri na kisasa tonyokwama ata 8 mois mobimba yango tozwa ata mbongo te 8 mois mobimba yango oyo ni ration ni nini boluka litoyiba commandant boluka toyiba be tosala nini 8 mois mobimba yango ni ration ni prime totika basi na bana na kini tosa mosala leta tonyoka maboye mpona nini bosepela elango eloko mosusu te tomokile mpona tuna biso bonjour boboma biso boyena manduki boboma biso tokosilana mpe awa biso na bino Chabienne maman sociale na aken na mboka ya Kilame pasteur Papi ya Mo Carmel toujours na aken ebele moko bolandi la bokebi pe bomoni juka aime les langues wana océan de la presse congolaise to kosenga ka ba première amour raisonga pour être tout fonctionner malamu pambate lolombo to ningi yango te tango to koloba boyende kozala matoi fungola yoka sunga pour être mosala mokende liboso to koyo kosala ka mosala te la lokuko na bangonga moko esengeli to za lesiko ya kimia lolenge ndeka pesa kibiso mais via ba problème ezali koleka moyen ya kosala kuna ezali te to lukate seka moko ya malonga ya kosala pe mosala lolenge baningana so ba kosala na kimia pe ba protection o esengeli pambate sike esengeli makole tambola esengeli to bima esengeli to telemisa bilenge esengeli to kende kasto kosala yango lolenge nini soki to sali kozwa makokite po ete bana batele masonga nzela ya kimbango ya ntongo nya to ina pusala pe ba kokojina botele mato pele sabongo pole pe mwinda bande kolangai boyolandi ba soda na bokebi balobi ete to telemi to ko bunde tumba boya biso pe tozali mibali tokobetana tokozikisana pamba te tozali kolia te basi na biso boyoki te fe alila lio te siko mona mboka Félix Antoine Tshilombo bandai koloba biso to soutenir FARDC to bandai ko soutenir FARDC on bazalaki wapi FARDC oyo bapesela bango bambongo FARDC oyo wapi FARDC oyo batindela bango biloko FARDC oyo wapi ba oyo bazali ko réclamer totalisaki biloko kuna na Kivu totalisaki biloko beseka mususu awa sikoyo komi na Katanga ba FARDC bango wana batomboki balobi 8 mois impayé tokolia te tokomela te likambo yango ezali sika nini na moto ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo bande kolanga eza ya kobeba ezali ya koinda tozali komoyeba te nini ekokoma poete le 9 moye Sénat ekopansana le 9 moye ekozana bafwa pamba te bandeko hido pesi balobi bakotia bongo ndeko ya Félix azana moto ya Sénat pamba te boko yoka nyongo santé ya Félix ezali malamu te ba misusu balobi ake exil kokima poete bilaka balaka ki yango ekoki base amoni mandoki amoni biloko miyiki basaleli ye aboyi baboma ye poisa akimi misusu balobi maladi misusu balobi makambo miyike to ali koyeba te ezali bosolo maladi ezali kokima ezali nini ye moko kaka motayebi na soki nzamba fungoli nde to koya kopesa po ete biso to lingaka mingi pe koloba de la part de la divinité de la part ya mokeli po ete apesa biso pole nini ezali kokomela mona mboka Félix Antoine Tshilombo po ete lelo ata ko mama na ye azali bobele na ye ata ko entourage na ye mbayike basongi zongi ebele la zoye bisabelo bazaki na Kinshasa basi bapakati po ete bazali koyeba te balobi nzambi toyebi ngonga te ezali ya komuyinda to milengele malamu nzambi toyebi ngonga te kasi ezali bongo kondonga sama lukonda lobi ngai kaka balobi sama lukonda lobi ngai nazali président ya Sénat ndenge toyokanaki soki na kozala président ya Sénat te esengeli balongola mama Judith ngai sama nazonga Congo ekoma ya bato wana ezali kopota le 9 potolo ekomata makala makotikala tokoya bobele awa la bouche autorisée pour na koyebisa la bino nini ekoleka bandeko bo s'abonner na chaîne ya Libération totala biso mokolo lenge nini impolitesse pelo lenge nini bato bani bakanga mboka la biso pe ba gérant par défi kabuya mema biso. Nous vous mettons en garde. Ça c'est l'IDPS et je le parle en pesant mes mots. Peu vidéo ko tambole ko komelayo. S'occuper Olingi prouver aux anani, en tout cas organise aussi mon arrestation. Et je doute fort le jour où tu oseras faire ça sur Kotika la 2 jours.
inspecteur provincial de Kinshasa. Soko tikali 2 jours, inspecteur provincial de Kinshasa, le kata loboko. Parce que yebi batunyos, moyebi batundenge batelemélité. La police place aux Awana d'abord. Si tu savais la manière dont prédécesseurs Ratika qui déjà 1000 les ont entourés, au besoin de la force du progrès, tu vas les approcher pour démonter le système au prédécesseur Ratika pour nos signes de son touche. La chose, c'est la mativi. Force du progrès n'est pas l'IDPS. Quand quelqu'un en général de la police s'attaque au symbole de Bomoni moto azali ko gangela mokonzi ya la police azali boko na fonction ayebise soko meki ko kangisanga to banga IDPS otonene IDPS Congo ya bino IDPS Congo za royaume te IDPS eloko nini oyo bino bozali ko luka vraiment mokonzi en fonction et puis moto aza ko lobala mokonzi en fonction boy azali maître avocat entre guillemets non. Non, peuple congolais, c'est tout se prendre en charge, tout boya biloko oyo. Alobi, donc on sala 2 jours tena fonction na wana. Na tie mame a coupé, bango ba tchaka, biki chaka loboko le bakata papa tsekele azonga te. Oyo pa yebi place à télémeli, mais bande kolanga. Est-ce que Congo yango ezali ya Félix na bato na yepo baya kosakana na République démocratique du Congo ezali ya Félix na bato na yepo bakomisa biso lokula bombu bapaya bazo bundisa biso bapaya bazo sala biso mabe mais lelo oyo Félix andimi lisusu parti politique na ye ekomisa biso lokwa na kati ya royaume babetaka biso fimbu yoka penza menace oyo modèle bazali kosala na lakisa ki bebi nota musuna kala kala mwasi oyo pa bale ko gangela bobele bakonza la police siko banani basengeli ko tosa mibeko soki ezali parti présidentiel te yango makambo tango bozo komona yango ba peuple congolais to telema po ba IDPS bali banzambe te. Merci encore une fois. Na maman Olive Lembe. Pour osuki si bango, o tali si bango, pe bakangi bango. Botala ba mener na bango. Moi j'ai un tibal yo. Oto ki makoluka ye fema tibal. Ye leve malo bien de sala loi. To tena type ye wana to matanga. Général nan kale. Ça je n'ai ndawa ya demi. Ya demi ndia ruto chai awa. Tokele na ye. En tout cas, tous les gens qui ont encouragé Joseph Kabila pour yende mutamemi biso boye. Mais le kola na ngambo la biso ya ba politicien la biso. Pe na biso moko bana Congo, toza komi mona ki toza faible. En tout cas biso tokozongisa la biso Kabila azonga. Tokozongisa mouvement na yepo tozomona yenda zo bunda avec force. Po tozomona Kabila ndaza ko telema. Mais loko toza ko boye za nini? Soki lolo to soutenir Kabila zongi akoya konyoko la peuple congolais. Parce que bo yebi lo lenge ni Kabila kendaki na unité ya peuple congolais. Siko ba politicien congolais bino oyo bolobi boza ko bundela mboka ndenge ni bino bokimi na exil. Bino oyo boza censé ko bundela mboka bokimi na exil ko sala nini? Et loko nini bino bomoni oyo bandi ko kimi sa bino bokelo kovanda la poto boye bisa peuple vérité peuple oyo azo compter sur bino. Ba yi politique ba opposant bozali ko kima nini? Bomoni nini parce que bino tout bozo sala fuite. Bino tout bozo ke le luka ba refuge. Ce qui bomoni quelque chose, boye bisa ba Kongo mani poto soto yeba uta kala kala to zingami na maboko ya batu mabe. Ba pompe essence iso oyo ba chakati na oyo sike ezali bisiko ba tela biso to kokima kate. Yango bomoni basalaka complot ya kotia yango bipai na ba avenue na ba commune na ba nini ba tia yango miyike ezali eloko pona koboma ba Kongo mani. Bisika mususu bomoni bafungoli ezali ba piste na bango o ba vient ko kitaka bande kolanga ina ko bisabilo bo solo mboke ali malamu te. Kasi tozali ko motuna ba yi opposa bozali wapi. Na tourner se kamisu na ngala bino bato bobundela ka mboka. O bobomi bengi ke bobundela ka mboka ba résistant ba combattant ba kombo nyonso oyo bino bolata. Si kabino banso bozali ko lobani pour lekolo ya bino. Bozali komo tambola la guerre ya leadership
oyo kobima mokonzi oyo kobima mokonzi babunda ketumba bongo te na tango oyo mboka ezali mabe esengeli biso banso lokola to kobundela bobele mboka to telema to beta lisolo moko kasi to kabola ngambo na ngambo ebongo to ya kokutana mais to tambola te ba oyo bazolo ba ke ngai nde mukolo eloko oyo bomoni eloko langa na sala ki ndenge ezobima ndeko yo sali nini po etumba oyo bato babunda yango wana osali nini obongisi nini po la ko citer ba kombo na bino po to bandi ko yoka bino mutu na mutu bandi ko miwela eloko ni yo sali est-ce que Congo ezwi indépendance yo ngala zolobela osali eloko nini bitumba bato babundela nyonso eloko asikala kati ya komba obino boyoko bakiseza te pe boyoko longolezali te plutôt bozoyaka ko distraire bato nini bino bozo créer nini bino bosali nani asa sali liloba na ye ya sika liloba nyonso nzamba asa sala ezala kati ya Biblia eloko moko o mutasali ezali te komba ya sika ezali te komba ya kale ezali te pona mtolonga te wuto komba ebanda tikino lelo kolonga la mtolongi te tozali bobele kolela to ko changer bobele ba formule mais nini siko toza ko sala course au pouvoir ya ko critiquer ka baninga ya ko déstabiliser ka baninga ya ko finga ka baninga to boyi politique wana ya déstabilisation to boyi politique ya critique parce que tikino lelo biso na bino na ntozu eloko moko te to ali bobele ko bunda bango baza bobele ko kwesa ka biso pour lelo Rwanda zali ko bete biso Rwanda zali ko nyoko biso Félix Akimi eloko akimeli to yebite ba yi politique ba ko kima biloko ba kimeli to yebite baninga ya Félix ba ko kima biloko ba ko zonga na mikina bango ba paya to yebite kasi sika ngai na nini to lengeli to ko lengela bobele ko minuka leadership babunda ke tumbala ko luka leadership te soki bozali na Mose biso de soto cha maboko na biso la sima ya Mose pona nini bozali ko bunda pona nini bozali kolinga oyo kombo na yenga inde oyo kombo na yenga inde bo wuto bozala banga ingai wapi esika balamba bino na feti wapi esika nteke moko muto akosenga ngai boaka bobele biloko privé botika tokende biso nyonso kobunda po ete tango ekomi mabe ngonga oyo bayi soldat batelemi ngonga oyo bayi soldat basi baboki sokoto balobi bombe likolo ya bombe ngonga oyo balobi soki tolei te tomisala mabe botala nanu lisu na bino bisika ni mboka ezali kokende banguna bazali komilengele bazali komisangana bazali koloba te ngai nde mutu na bandaki ngai mutu na sukaki bango bazali bobele liboke moko bango bazali bobele liboke moko etamboli moko bazali kokende nzela moko tala Moyima Pinga oyo maloba nini yeko ebisa Koffi Olomide ndeko la ngai bongo tozo sava ndeko yo zama na mboka na zepele mingi pona yo zama lelo ba moko na nina ebisa yo olobi nini kanga mono kote pona kolobela mboka na biso bongo yo bitumeza na kuna oya wa ndenge na ya wakaka pona bitumba kana banga bitumba na biso na nselo 2013 bato ya bitumba pona gouvernement na biso kaka ndike na chamia gouvernement na biso zo Moyima Pinga oyo alobaka mingi akumisaka bato la tango etumba bolandi la boke bayebisi Koffi likambo loko kanga te po ete Koffi azali moto monene Koffi azali moto monene moyembi ya makasi tango atomboli mongongo na ye yokami bandeko na ngai to lukaka teke oyo azoloba o critiquer o déstabiliser yati mutu sozo ba maman seya yo zolanda makamba Koffi azali mobomi na ndenge na ye soki boyebi bisika bobomana ka bato la Koffi etali bino epai na nga intérêt o na moni epai ya Koffi ezali moko Koffi aza ko seto ya ko dénoncer ben sanité alors na ngambo wana nde nalobi iyo Koffi Olomide to kotambola obo moko pamba te likambo na mboka yo moni Moyima Pinga wa yoko luka Koffi Olomide alobi mona mboka likambo ya mboka na oko kanga munoko te kokanga munoko te lo mams kokanga munoko te le grand zingankufu to kanga munoko te likambo oyo pe asona msango mokonzi Yesu mokonzi mokeli nzambe alobi likolo ya mboka langa Israeli la kokanga munoko te ebongo yo likolo ya Kongo kangi munoko ndenge nini likambo ya Kongo to koyeko kanga munoko te mama Pierrette likambo ya Kongo to koyeko kanga munoko te Claude Moke likambo ya Kongo to fungola bibebu pe ko tatola kayango pe ko belela bilima
la diaconesse Rika Montana na plus 32 to bunde tumba ya Congo ba mama to bunde tumba salam alaikum na mama ja wape ba musulman nga bazala South Africa to bunde tumba ba programme Angola no bondia botar de bono etayer monsieur bokomela bilo mama d'Angola la mokitene Florence ya matondo mino nazali bongo komo yebisa bilo telikamba Congo baza ko rendre biso aveugle boyebi ke génocide o esalama oh lelo bomoni ba mokundoli likambo la génocide oh ba komi ko ya ko kosa bato la Kisangani ko pesa ba 1500 ba 1000 francs ba 2000 dollars ata ba pesi ko coûter bo moya bato ba kufate 2000 ata ba pesi ko coûter bo moyo oh ya bato ba katala makolote 2000 ata ba pesi ko coûter ba violeté 2000 ata ba pesi problème na biso des alliés to libérer nation pour tous indépendance nous sommes un pays occupé tous en indépendance na 21e siècle biso tozo ke kokosaka bato boso so mbongo ya gouvernement belé po bolia ngo ke kokosa bato bazaki ba victime na ba 2000 na banine ko consoler bango te prière na bango ya solo pe consolation na bango ezali tango to ko boma ba rwandais tango to ko repousser ko mitumbe sila na est la République démocratique du Congo mobimbezo ngana la paix ne sika wana ndoko mona bango ba kozwa consolation parce que bibembe oyo kufi boki ko sekwisa bango avec un $2000 makambo mutona ngaka sala la République démocratique du Congo écoutez vos $2000 bozo consoler bango te bande ko langai naza ko boya te misala bozali ko sala mais tika na ebisa bilo bozali ko sala yango po bozali ko lia misolo ya l'état mo sala ya malamu ya ko sala ezali ko benga peuple congolais ndenge Mzee Laurent Désiré Kabila salaki koloba na etant ekoki oups bayiba Rwanda balomba la mboka na biso to banda ko kanga ba Moïse Nyarunga botolia bango na mino ba Ruberwa ba oyo nyoso bazaliawa ba Museveni ba oyo nyoso bakota pe bayiba ambassade na bango ekufa na mboka na biso toza leso la boyo qualité sima wana ndeto ko ya ko tonga biloko bya biso ndeto yo ko zongisa bonsomi bwa biso tala ko le kambo basali ale bolojwa tikilo le passeport eko yate eloko moko te congolais ni na ko bela mutu musolo bilanga yo mamose yo ko bela likambale bolojwa ale bolojwa koma lolendo ale bolojwa za kanabino ale bolojwa yo kakabino sengwa poto yoka congolais nenga ko déstabiliser ka muninga na est-ce que ngai pona lobela ale bolojwa il faut ale bolojwa pesa nga boni et puis bobo salate bokila lokondo pe na kati e fampe kato ya kala lisu monte ko lobela ndeko nao nako bunde tumbande ya Congo nako bunde tuba kolia o ba kolia kabiso ko beto ba ko beta kabiso ba ko beta biso ka pola papa le bolojwa e sengeli ndeto ganga poete moko wa biso ya mobundeli alali mpongi moko wa biso mobundeli biloko abaneko kele ko luka moya luka lisu ezalite boni bino bolingi ka toza la sima ya moto nouvelle classe politique ezalate na ali ko yebisa bilo ke ba Rwandais bali ko avancer ba français ba ko yokela ba Rwandais ba anglais ba ko yokela bango ba komi ko sala bango ba monima bango siko ba bimi lokola baza ba victime e biso moko ba kolo likamotiki lelo ko sala mate tala na nazo ko pesa bilo ka photocopie moke kabu ya kotaka na cimetière moto mona makamni ba komi kona pola ba congolais et congolais fungola miso kala pete ba ko salela bango monument monene au bord ya Seine fleuve ya bango na donc awana Paris ba rendre bango hommage et pourtant likolo ya bato oyo nde mboka na biso ba toko monaka passe à partir ya opération turquoise basala yango na ba français bazui bato oyo babomaka bato tozo mona lelo victime d'un génocide ba memi bango epa na biso bato bazo benga bautu ti lelo bazali pouvoir ya Kigali très fort na ba démarche lobby makasi bako salaka effort balanda sur notre territoire bato wana entre temps ba congolais nde bako kufaka démarche nini autorité ya mboka na biso basali pour que au moins reconnaissance et salima opération turquoise bazo sala rien. Mais la relation la biso diplomatique en France, à quoi ça sert? Opération turquoise mote memeli biso makambo union. C'est pourquoi j'interpelle les autorités du pouvoir congolais actuel. Utika bozoba. Ouganda, bafuti bango mbongo 325 non, bafuti biso mbongo sur 325 millions bo empocher ce qui 125 millions. Bo kaboli yango bo komi ko sala ba cérémonie oyo kutu bato ba victime ya génocide wana bozo benga génocide bazo bénéficier na ngote bozo kosa banani na telemeli si vous voulez pouvoir actuel na ebisi mokonzi chef de l'état s'il vous plaît talaka likambo yo malamu bande ko na biso bino bato boko salaka lelo cérémonie ya ba génocide to ebite soki boza ba sous-traitant ya nani
lelo nde bomoni ke ba Congolais bakufa, et ça la rien. Lumumba Lobaka, si je mourais demain, c'est qu'un blanc a réussi d'armer un noir pour me tuer. Batubako bomaka biso le loyo. Obele kaka ba Congolais batubako laka ba poste. Yango ananga da beleli, ba Congolais zeze Congolais nyonso. To fongola miso. To fongola miso, autrement toko regretter. Na tiki bino, Uhuru Patrice Emery Lumumba. Bande kolangai na kati yango la bolayi la lobika na kabuya benda kaka place wala pe boyoki commentaire à mutu wana. Bila bosi bomoni Congo batie yango. Congo bachete. Pola nini biso moko ba Congolais to mi divisane to mi tchetchwani ndambo la motema likunya. Ba pakaikala bokula kaikala lo sako bokulaka. Ba bundie tumbala Londres bo ti lelo bo komisa mutu pamba boboyi. Bakoko jina baye ana bakoko banani baye babundie tumbala bango lelo boboyi bango. Ba o bayaka kokosa biso watukele kosukula ka bangelo tukele kosala ka boy ba escro baso ba poste lelo balimwa. Pona nini Congolais za la souci na omo côté. Pona nini Congolais lingi makamala mute bandeko bako bunde tumba bilo bolingi bango te. Bandeko bako yela bosolo bilo bolingi bango te. Sika bolingi nini na République démocratique du Congo. Tala mosala ya mondele côté na mituna biselo to komilo ba bolole. Pona nini ngana koboya bokula kaikala. Soka yelinga likambo ya molamu pe na yoki pe na lobi iyo to tambola njela moko. Pona nini nakoboya kosunga ye. Pona nini bozali koboya kosunga bandeko la bino. Pona nini bozali koboya to zala lisanga tala lelo to chechwani tala lelo bituma babiso bizangi tina. Lelo takotoko sepela. Ya solo nzako bakoye kobeta Félix Fimbu. Muta koyeba na kotele mate. Po nzambe soka zana yonde bosolo ezali. Soki nzamba zana ote tokoyoka mawate. Mais sika to milengeli nini. Soki ya solo Félix azwi Fimbu ya nzambe tata. Sika biso la République démocratique du Congo to milengeli nini. Toko tika la bobele lolenge wana ata ko Félix lelo akei. Ndenge bokoloba. Lobina na kotelema. Toko sala toujours ba père. C'est le moment Félix Azali parce que ça Congolais de père et de mère. C'est le long le coup la Félix Azali de biso sko to la kisane makasi la biso. Toko zela tango kabila moumba koya. Toko zela tango batu mabeba koya kokoti la biso. Nde toko loba yete to bunde tumba. Sika de to la kisami kuwa mabiso. Pe ba solo ma beka na biso yokana. Pamba te maïma soni mali ko sala malakati ya République démocratique du Congo. Tozali contre bande ko yido pas c'était. Pamba te ba ko boma. Na si bomoni tango kabila tomboli malobate moliva sambeli mbalaba bale po oliva lobi bomoni ba kwesi nini. Est-ce que tango biso to bande ko ba du progrès quoi? Cela veut dire ça la bateau bango baso banga ça la bateau ba ko banga te. Ba ko banga kabila monani. Ba ko banga Vital Kamerhe. Mais ba ko banga le peuple te. OK, peuple sengeli abangi sa sika ba politiko. Botala bandenge bomona ki bido moko video etamboli. Moi député na kacha koloba na milamba pe akokweya. Donc imayele na moto ya lite bisika o bango ba kozwa mibeko mais bipai na bango ba ekozwa ndeka tukubianza. Boni ngai na ototika la bato ba bolema tala chaîne o ya ko sensibiliser yo et ya kolongolola bolema pe kofungula o. Likambo bokomona na suke ko sekisa bilo be kozali likambo ya pasi. Soldat wa biso policier akotambola monduki ya lokuta pe monduki etobuka. Monduki ya jouer. Oya ni pasite. Policier na nzela bako tutu maye ali la yelo kwa kosala te po yeboko na kati ya police na jouer. Boza na bako mona yango bandeko langa. Awe ezali chaîne tuko ya kotombola mongongo yebisa bilo bosolo. Bandeko tokomi na suka poto rabebo na minute zomi na mitano pe sika penza ya malongeza lite. Bino banso ba oya biso bosunga biso boza na mitema ya kokanga te. Bosunga biso pamba te toke de liboso ya kotalisa bilo bosolo. Mwana mboka Félix Antoine Tshilombo ali na makambo na ye na nzambe tata. Pamba te moto la mato emangongi nzako mape abetaka Fimbu. Kasi ngai na yo ezela biso sujet ya komitombo mate, ezela biso sujet ya kouna te, mais ezela biso sko sujet ya kolobaki eloko nini to kosala soki Félix azala pouvoir te. Parce que biloko oyo bango moko bande ko IDPS bakomi kosala nde babani ko lakisa biso ete danger za na République démocratique du Congo. Pamba te na kati ya Sénat ndeko ya Félix wala tangite azalaki la kati ya Sénat ndeko ya Félix musu azalaki na ende moto ya mapinga bakotsa keso ki la DG mais bato musu bazali bo komi komo wela ya zala wala nini bozali kotalisa biso ete Félix asali nini bande ko IDPS pour la ne bofungola ka misu boye likambo papa ngbanda azaki na raison biba ekolongola biso bekai. Cela veut dire que Félix Antoine Tshilombo baza en danger. Bo sikalelo soki toyoki te komo po to pesa li théâtre kokima ba yi politique pe ba kokima bande kolanga ba congolais botala horloge oyo nini ezali koya Kabila tamboli ngumba lobinga na kolobelo kote
mais sort na bino bino moko bokoyeba bayi kongomani sika to komona nanga pusani kokota nanga na katanga basoda batomboki bokomona siko batomba basoda batomboki soki kasi basoda bayi bakiti awa na capitale po bakoya déjà batuna ki glycémie batuna ki santé batuna ki tension soki bakomi awa est-ce que ngana tokosala face ko bundala bango ngana tokosala face to tokotikela bango nzela po bango bakota na sima tokolobesu hulu na sima toyeko yemba lisusu tonyoko makina boumbu peuple congolais botika kozala baumbu ya bino moko botika kufungula miso nesika oyo boza komona malamu te bolei mbuma ya koyeba mabela malamu kasi ba interdit bino arbre de vie bokozwa yango te po ete boko umela na kozangela ko kosala mais chaîne oyo kufungula bino miso pona kolobala bino ete tango ezali mabi to simba liboko na liboko to bunde tumba to bengala bayiba député awa na capitale to bengala bango la ba réunion na bango ba sénateur ba oka ba mbongo sikoyo awa po mbongo wale za ya biso bolimbisi likambo jila lingeti tokoloba yango na mikolo misali ko yebisa to succès na biso kabu ya video elanda merci na bilo nyoso ba obolinga biso merci la soutien la bino bande ko langa bofungola miso qu'est-ce qui ne va pas la Santa Félix parce que il de pèse ezali ko bunde tumba sikoyo ke ba fois bachala ba komi na rage ba komi ko ya ko tindika bato respect zate loko zate ndenge bazala le 9 na biso bilo Sénat ko zika soki sama lokonda l'équipe soki sama lokonda l'équipe ndeko Félix aleki Sénat ko zika pona nini pe mwana mboka Vitel Kamerhe akangi bango na mokeke alobi nzela ko lekeza te po ngai nde mutu na ko remplacer Félix eza ya koinda la ebisi bino Vitel Kamerhe akangi mokeke alobi bobunda la Sénat ngai nde mutu na ko remplacer Félix soki Félix azate ngana ko nini ko komela Congo tango yoza kolala merci na kabu alors on peut son échange par l'équipe qui gagne prompt rétablissement n'a pas pu dire directeur recherche stratégique merci na yo pape na musalo zo sala pe asona msango mokonzi pare be miso babiso ankala kaka ndeko keba nini ko komela yo ngai na yo to sunga Congo et Congo litmakana qui prisonnier du justice vidéo kabuya l'homme puissant la patrouille la mort nous vaincrons la peur doit quitter nos esprits ingeta aujourd'hui aussi c'est